ba mort subite trop. Donc pour nanga ils ont une vie sociale. Mutozo lié bien té a quoi malade au hôpital traitement malam ezate. Hôpital est comme avant ba yamba yo foza na mbongo na maboko. So mbongo ezate bako yamba yo te. Ogoza na kamu ezana o ya muke mais hôpital eko se graver okufi pe pour nini mbongo ezate. Yango nazomona epesa ba cause bana ba osila makila kolia mala mututu akokufa mais ba mort mususu ezoya d'une façon prématurée ezozala dit peut-être na ndenge mutu atamboli na vie mususu pe na babiloko oyo tozolia surtout na capitale tozolia biote tozolia biloko ya naturel te tozolia babiloko moko oyo eza importé ba vivre frère nyonso yango pe ko ezoya mais ezodétruit pe nzoto ya bato. On vous dit que ça c'est un céphalosporine de la 3e génération qui porte les mêmes noms, même principe actif. Mais en réalité, quand vous l'administrez à un organisme humain, les produits de telle firme vous donnent un bon résultat. Mais de l'autre côté, ça vous donne un échec. Vous voyez? Donc c'est un peu difficile que moi je vous dise que prenez tel médicament. Non. Quand vous êtes malade, venez vous faire consulter. C'est moi qui verrai d'abord de quoi vous souffrez. Et après mon diagnostic, je vais vous prescrire les vrais médicaments à prendre. Il faut éviter l'automédication. Vous achetez des médicaments vous-même. Ça, non. Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso pomo ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Ah oui, salut à tous nos chers abonnés de la Yabiso Podcast. C'est moi bien votre humble servante, Chada Diavita, autrement dit, moi si Nzambe. Et toujours mi wapi, toujours mi vraiment na commune, Yakimbante que précisément na quartier Boma. Et le Lopenza Podcast, et qui est la chaîne de la référence, chaîne de pesa makambuligola makam, chaîne de talama partout monde entier, kakana Yabiso podcast et tokiti vraiment na commune ya Kimbante qui est précisément na quartier Boma. Et si j'ai nabisu ya lelo, pourquoi batu bazo kufa mingi? Bibelobi, multipliez-vous et remplissez la terre. Lorsque tozo mona bibembe, romona moto bolala ki na ye alamu kite na tongo, ba mort subite, fièvre à jour moko topé 2 jours, romona moto akufi, tozo yeba te vague e makasi boye, e uti wapi, na kalezala ki boete, lelo tokomi kolanda na lokola basoso, tozo kufa en désordre, et problème o e uti wapi, vague ya mopepe makasi e uti wapi. Est-ce que, eza problème ya ba médecin, eza problème ba médecin, parfois soins ezo sengate ou soit une négligence moko boy. Est-ce que eza problème ya biloko tozo kota na nzoto to pe ba misunyo biso tozo lia ba produit ou ezo kota na nzoto yango ezo benda vi na biso mokuse eza problème nini tozo yebate to pe kaka ndenge bibelobi les salaires du péché c'est la mort. Eza masumu na biso to pe fin du monde to komi kanda nzambe yango ekiti pour que biso to kufara boy tozo yebate bibelobi chaque chose à son temps. Et là, quand nous sommes à la canibande, il y a biso est-ce que problème est finir quand? Et qu'on finir quand? Ma beauté banda coller la air nyonso à cause à liwa ezali nzela moto nyonso mais ya boete vague komi makasi mingi tozo ibate to kima et ndenge podcast kiti vraiment lelo pe to ko tuna vraiment moi mituna et bongo wapi to kozwa pe monganga moko ko talisa biso pourquoi et to kozwa vraiment c'est lo ba vie ya moko topé na sima mususu to découvrir nanu pourquoi vagaliwa o ekomi makasi et na remercier ba boss nanga esika bozali na mikili ya poto je vous love ya dega bobo sanate ko commenter puis ko s'abonner et puis ko like kaka na Yabiso pod. On se retrouve juste après les images et voilà et tout ça vraiment sur les terrains awa tout moni pe papa na biso monganga a se présenter et puis hôpital na yeto ba soki ezali wapi lorsque tout moni papa na biso to poussani vraiment mbote papa mbote maman kombo nani kombo nanga papa Antoine Biombila nazali monganga ya kala j'accomplis pratiquement mes 30 ans de carrière na umeli na moi secteur Oyo c'est depuis 2003 que je suis dans ce secteur donc Bouye malamu na yambio.
Oui, merci papa. Tolingi toyeba pe balandi na biso ya podcast hôpital ezali wapi pe kombo nini hôpital? Hôpital eza kombo nango centre de santé nutritionnelle et d'assistance sociale. Malheureusement que bon, tozali ba locataires habité de beaucoup de problèmes. C'est tout au début que tobanda ki kozwa en charge les enfants souffrant de la malnutrition. Tobanda kozwa pe ba vivre ko kabela bango. Mais présentement, comme par rapport à l'espace, nous sommes équipés, nous avons l'espace pour relancer l'activité. Donc, le centre Nabiso, Kombonango, centre de santé nutritionnelle et d'assistance sociale, autrement appelé CESNAS. Nous allons dans l'avenue Mangana numéro 74, quartier Boma, dans la commune de Kimbanseke, dans la zone de santé Kimbanseke, dans l'aire de santé Boma. Oui, merci Papa Munganga. Et vago yé pinza makasi oyo. Bibelobi, multipliez-vous et remplissez la terre. Mais les lots tous au monde, donc batu ba komi kokufa lokola basoso. Oromona mutu bolala kina ebola mukabe mutazalite. Donc tous oyo baté vago yé makasi be pona ba kokufa, même ba mort subite, même fièvre à jour 2 jours mona mutakufi. To yebité. Est-ce qu'ils a problème nini? Eza ba produit oyo tozo tilzara na banzoto na biso, to pe bino pe minganga bokoza pe na mo ba erreur moko boy. Moi négligence na bilo mona yebité lokwa yoza munganga. Mais quand Ah, merci maman journaliste parce que même si on a toujours remarqué un taux de mortalité est comme très élevé, très élevé. Et puis parmi les batu bazoko kufa, ming pe bazoko kufa la nabandaku à atteindre même na milieu de soins. Mais dans tout cela, c'est vraiment bilembo ya pauvreté. Tant que pauvreté est l'équipe makasi, batu bazana makokite pour na kozwa soins rapidement. Même si la personne peut atteindre le millier de soins, mais c'est toujours en retard. Or, actuellement, par rapport à la difficulté au Tozanango, vie sociale et les sous vraiment malamouté, Mutuna Mutu a commis pratiquement hypertendu pour le stress et l'équiming. Mutu est un responsable, une personne humaine. Quand tu te réveilles, la première des choses, c'est d'évaluer les avoirs qu'il a dans sa poche. Mais quand tu n'as rien, c'est tous les psychoses, c'est tout le psychisme qui est perturbé. Alors ça fait vraiment beaucoup de problèmes. Il y a un besoin de mort subite comme belé, jeunes comme hypertension, AVC, parce que d'abord c'est la pauvreté, niveau de vie de Kominango, ils ont permettre de vivre malamu. Il y a un besoin exposé biso. Oui, c'est bien vrai. On peut aussi parler aussi de la mauvaise prise en charge du côté médical. Mais ils ne voient que l'argent. À Bossani que Moussala Oyabiso Minganga, nous avons plus la vision sociale. Mais bango batie yango ya mbongo, il faut mbongo liboso avant simba mutu. Mais mutu aye lui azana mbongo côté ba abandonner yesuka ikozala nini akokufa. Hein? Et puis de deux, même sur le plan social, na terrain ndenge tozo tambola boye tozo mona même ibile ya pamba o batu bazo kolia. Comme ba service d'hygiène ba makambo nyonso bazo sala disute, ça expose la population ya ko contacter ba maladie o ezali que ezo mema batu surtout que mbongo ezate ezo kendeka na kufa. Donc, le problème, c'est bien vrai. Il y a aussi la mauvaise prise en charge à Baminganga, mais le vrai problème, c'est la pauvreté. Oui, merci, Papa Namoni, vous soulevez vraiment point à pauvreté, ça n'a vraiment pas dans mon thème. Mais lorsque l'on dit pauvreté, ça peut na bande comme soussou, azana ba difficulté pour ma coquille ezalité. Hakimi mbanguna et pas munganga parce que bibelo binzambe likolo bino ba docteur, bozape banzambe na biso. Donc lorsque nzambe pas ko ça l'intervention, bino peut intervenir la ba santé batu. Donc boza batu ya ko salsa bino ba jeter en tout cas, mais ce qui moto azana ma coquille hakimi et pas munganga azwa soin est-ce que tant azana ngote oui, c'est bien vrai. Et puis, il faut le savoir que le service social dans l'hôpital est sous-souté parce que nous sommes abandonnés à notre propre sort. Donc, disons que peut-être que pour te vivre, il faut te vivre si tu es malade. Ngai na centre, ngai na zana pharmacie. Na zana posa na sunga, ba mama ba yaka na bana. Mais ngai, tant que moi je travaille à caractère social et je suis là pour sauver la population, contribuer à la philosophie du chef de l'État qui dit que tout le monde doit d'abord se prendre en charge et tous nous devons contribuer à l'émergence de ce pays. C'est par là que moi aussi je me mets à soulager la douleur de mes frères. Je fais sortir mon argent de la poche, de la caisse, mais après, je fais ordonnance.
Vous voyez, c'est un petit centre, mais je cours des risques ya koyamba bakaya minene parce que na yebi ke mutu azana mbongo teso na chinje na hôpital ya munene akende kokufa parce que mbongo ezate. Alors moi j'accepte ce risque là avec les moindres moyens donc aider yepe moi bakisi yanga moko nazo sunga nde mutu po abika. Mais il faut le savoir que tout le monde n'a pas la même philosophie que moi. Tout le monde n'a pas la même conscience que moi. Donc kozanga mbongo yango nde mutu ezo sala que il y a de ces gens peut-être que moi j'assume cette fonction par vocation. Je fais cette carrière par vocation. Mais il y a de ces gens-là qui sont là comme des commerçants. Moi, ici, la fiche ne coûte que 3 000. Mais ailleurs, quand vous voyez la fiche coûte déjà 10 000, 20 $. Tu vois, donc chacun a sa vision. Donc, dans tout ça, mais tu le sais très bien, si quelqu'un a ses moyens, il ira prendre ses soins là où il veut, là où il saura qu'il y a la main-d'œuvre qualifiée. C'est ça un peu le vrai problème. Donc, la base, le fond de tout, c'est la pauvreté. Oui, merci papa. Lorsque tu as la spiritualité puis physique, et si donc parents mon quoi est malade, ou des comment quoi est malade na hôpital et arrivera paix. Hein, spiritualité totale. Et ça na déjà c'est lié na famille. Donc ayé docteur mais qui ka kota tonga mukebu akufi. Est-ce qu'il peut quoi arriver avant banda musala na yo ou continuer en prière ou intercéder pour na muta malade? Oui. C'est un point capital que tu viens de faire sortir. C'est par là que moi je condamne mes frères qui mettent des pancartes par-ci par-là, qui font la promotion, la publicité à la télévision. Normalement, un corps médical ne peut jamais apparaître à la télévision faire sa publicité. Pourquoi? Moi je peux dire que je suis intelligent, mais il y a des gens qui me surpassent. Sur base de quoi je vais faire maintenant ma publicité. Or, ma publicité, ce sont mes malades qui sont là qui doivent faire ma publicité. Hein? Ce sont les malades. Alors, notre travail, c'est un peu spirituel. Il y a un penchant du spiritualisme. Sans pourtant associer Dieu, tu ne sauras pas guérir le malade. Moi, je peux bien te rassurer que maman, tel que tu es là, tout ce que je vais te donner, tu vas trouver guérison. C'est bien vrai, c'est moi qui l'ai dit. Mais si Dieu a dit qu'aujourd'hui, c'est ta mort qui va arriver, comment moi je vais convaincre Dieu? Vous voyez? Donc avant que je ne te touche, je dois d'abord louer le bon Dieu, demander à lui de me prêter main, qu'il lui donne cette chance-là, de façon que tout ce que je fais dans ton corps, que ça t'apporte guérison. C'est un peu ça. Donc un médecin, un corps médical qui ne connaît pas Dieu, c'est que c'est peut-être quelqu'un qui marche à 4 pieds. Oui, merci papa. Et ça peut na bande comme sous que yé moko mi comme ça n'est déjà munganga. Moi la ko sala moi fièvre boy. Aké na pharmacie, asomi Novaljune, aké na pharmacie, asomi antibiotique. Donc yé moko mi comme ça munganga. Donc après c'est pena kirko, azolande la kir na tongo na poko. Est-ce que na bande ko ba sala rabon. Et que ko causer nini à la longue, oser examiner moi na té et puis OK karambala moi na pharmacie. Donc c'est ça. Oui, les Cambouana te prodiguent conseil et pas bandeko bateka kana ba pharmacie et très souvent mingi bateka na ba pharmacie basala na bango musala ki munganga te. Oui, même si oza munganga uteka na pharmacie normalement on n'est pas censé ya ko consulter ya ko prescrire mutu ba kisi na katia pharmacie. Alors mingi pe bana o ba yela kabiso aye en catastrophe ou bien à la dernière minute, c'est plus bana o bazali ke ba melisi ba kisi na ndaku sans pourtant que ba tirer conseil ya munganga. Ouais. Donc conséquence ya eloko wana et même mingi bana na kufa parce que na tango bezo pesa mwana na kisi, il y a des fois vous donnez des produits à l'enfant à une dose là non contrôlée oko surdosé mwana yomoko oko njimate ke na bomi mwana na ngai mais ero comme na hôpital en retard mwana kufi komi o ba yebi ko soigner te. Vous voyez donc liwaya batu c'est comme je l'ai dit parce que mutu so kaza na mbongo na ye c'est autant prévu que moi na sali ba fièvre fois que directement pas munganga à consulter moi. Mais si la personne commence à aller à s'acheter des produits librement et volontairement à la pharmacie, cela veut dire qu'il n'y a pas de moyens. Et il y a des fois aussi dans la pharmacie parce que les pharmacies ont besoin de l'argent. Ba collaborer avec la famille wana a couper ces yango na crédit à déficier yango pour amela les jours venir à couper ce mbongo. Oui, donc c'est ce qui fait que mingi peut taux de mortalité zomata ils a parmi les causes. Oui, merci papa Munganga. Et normalement, mon toit qui examinera comment et puis par rapport il y a année chaque année à quoi examiner le lengeni topé na moi par rapport il y a domaine en ondo topé na maman ndenge zo kende la eza la bande comme sous ba bomba rapé malade na kati na bango aza malade ma habité kaza malade donc mutaza obligé ya ko examiner na tani. Présentement par rapport à la situation économique et sociale autre que vivre na mboka oyo et surtout que environnement na biso est comme pollué
il faut normalement tous les 3 mois, comme il faut na centre pour se faire examiner tous les 3 mois. Hein, auparavant, on exigeait peut-être 6 mois pour se faire examiner. Mais actuellement, avec la situation de notre environnement, la situation socio-économique, on est censé d'aller voir le corps médical au moins tous les 3 mois. Ça a beaucoup d'importance parce que nous promenons d'abord malades. On ne sait pas, il y a des gens qui commencent à faire l'hypertension précoce du bas âge. Hein? Il y a des fois, quand vous demandez quelqu'un qui se promène, vous dira que nazo ka vertige, nazo ka nzoto kolemba nazo forcer kaka. Sans le savoir que l'hypertension est bandi ko évoluer déjà. Hein? Mukolo ko ya na douche akufi mbala moko no baleye ko sikibota. Vous voyez? Mais s'il avait pris prudence, il y a que chaque fois dans un centre de santé, qu'on se faire contrôler, peut-être c'est une hypertension qu'on allait déjà découvrir ou dépister depuis le temps et prendre ses soins tels qu'il se doit. Oui, merci papa. Par rapport à l'expérience naïo, est-ce que déjà si, hein, maintenant déjà en justice, fondant quelque part, puis au Samba payé, pourtant au Cameroun, il y a maladie payée, au Memingambo quoi. Est-ce que déjà si arrivé là yo? Ah non, pour ça en tout cas, pas encore que na connaître Kamoko Oezali que et il n'y a pas une soigner Yango Bongo et Memangana devant les cours des tribunaux. Là, pas encore. Parce que quand je fais mon travail, je travaille avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de précautions et avec beaucoup d'aisance. Tellement que nayebi que musala osoki na sali amala muté na kokendena et puis d'abord nous sommes devant les corps les organismes humains. Ce n'est pas la mécanique où vous fermez votre goujon et que ça ne tenait pas vous changer notre. Mais quand dans l'organisme vous osez y introduire un produit, on y va une fois pour toutes. Donc vous vous attendrez seulement qu'au résultat, soit tant négatif que positif. Raison pour laquelle pour un corps médical averti, un professionnel de santé bien formé, quand vous exercez votre profession, il faut prendre prudence. Il faut faire ça avec beaucoup de précautions pour ne pas aller devant les cours des tribunaux. Moi, depuis que j'ai commencé cette profession, aucune fois je n'ai été accusé pour peut-être parce que j'ai posé un acte illicite là. Aucune fois. Merci papa Mouanga et question nanga pendizali mais kako idée bisona nous parfois toza pe na moi ignorance ba produit nini o biso to ko kota na corps na biso to pe o to ko sela te yango ndezo benda ba difficulté na ba nzoto na biso to pe ba dégâts moko makasi sans le savoir. Mais problème wana yo épinglé wana c'est un problème qui est un peu complexe. Hein? D'abord je peux le dire, moi je suis clinicien de longue date. Je sais comment expérimenter un produit. C'est une qualité, une capacité que beaucoup de corps médicaux n'en ont pas. Parce qu'un corps médical, avant de prescrire un produit, vous devez le connaître, vous devez l'expérimenter, être sûr que c'est un produit qui va guérir. Hein? Nous faisons face actuellement à beaucoup de firmes. Mais quand vous verrez, les mêmes produits, mais qui ne donnent pas le même résultat. Vous voyez? Hein? Pour travailler actuellement, nous commençons maintenant à choisir les firmes, à choisir les produits. Mais c'est les mêmes produits. On vous dit que ça, c'est un céphalosporine de la 3e génération, qui porte les mêmes noms, hein? Même principe actif. Mais en réalité, quand vous l'administrez à un organisme humain, les produits de telle firme vous donnent un bon résultat. Mais de l'autre côté, ça vous donne un échec. Vous voyez? Donc c'est un peu difficile que moi je vous dise que prenez tel médicament. Non. Quand vous êtes malade, venez vous faire consulter. C'est moi qui verrai d'abord de quoi vous souffrez. Et après mon diagnostic, je vais vous prescrire les vrais médicaments à prendre. Il faut éviter l'automédication. Vous achetez des médicaments vous-même, ça non. Lorsqu'on voit la vitamine, donc on senti makoleza ya kovimba. Et na tunya lobi baki so amelaki vitamine wana yango ekoze. Tant mosusu pe liwa vague ndeko makasi boye ezozala pe ba cause ya babiloko wana to peni. Bon, c'est normal parce que nzambe asala biso mutu na mutu azana lolenge na ye. Hein? Soki biloko ya kolia ezate, soki mbongo ezate. Normalement ce n'est pas du tout normal que okende koluka munene na bakisi. Hein? Parce que nous avons asali par rapport à taille aux anango, grandeur ya mutema na yo, nani amplification thoracique na yo, ndenge ezali. Mais aussitôt que aux nani sali gain de poids moko brutal sans pourtant que nous autres et se préparer nango, il faut aussi s'attendre à des conséquences. Hein? C'est un peu ça parce que on meli ba kishwana au bout d'un mois, de 2 mois, mbalama ko yomutu ozalaki na 45 kg, au sauté mbalama ko comme na 70 kg. Mais il faut quand même vous attendre à des conséquences. Hein? Le choix est clair.
Hein? Parce que le corps n'est pas préparé à supporter ce poids-là. Le cœur qui sera paniqué, tous les organes internes, tous les organes endocriniens seront paniqués. C'est ainsi que ces gens-là qui prennent des vitamines font l'hypertension, font l'insuffisance cardiaque, font le diabète. Pourquoi? Parce que les organes internes n'étaient pas préparés à gérer une telle masse. C'est un peu ça. Ah oui, merci. Et comme na suka na biso na papa et toyo qui vraiment papa uti kotali sabiso vraiment betimbela mingi na likambo o etali vague ya makaso batu bazo kufa mingi et balandi na biso podcast balingi bayoka papa mot de la fin na yo ezani pona kotika na bandeko pe bazo tambola na ba ignorance to pe ko sala erreur wana oyo azoza na capacité te ya ko examiner donc ye nyonso ya ye facile amona pas bimisa ta moi quelque chose mo boya ki hôpital examiner amona ngo perte donc malamu kuta kotani la pharmacie asomba médicament en fin de compte on a pas solution malonga et rozalate parce que akoma ki pa donc mot de la fin on kotika na bandeko oyo basala makambo ya lolengi wana. Bon, c'est toujours batubayaka surtout na ba situation wana nazanga ko prodiguer conseil té parce que quand moi je travaille dans deux volets, il y a le volet médical et le volet psychologique. Il faut prodiguer conseil au malade, d'abord lui montrer comment il a contracté cette maladie, surtout pour les maladies chroniques, l'hypertension, le diabète, tout comme ça. Alors, quand quelqu'un arrive et découvre qu'il a l'hypertension, il y a toujours un conseil de pesa kabango. Batu o bazalike, neti ba bana basi ya lelo ba komi ko zwa kishi po azwa zemite tout ça sans pourtant connaître les conséquences ultérieures. Mingi ba komi bana basi ebele ba ko bota ka lisusu te na vina bango parce que matrice kauki, ba ovaire kauki, azongi lokola mwana nano amoni puberté te. Alors na vie ba ko zwa bazemi to yebite. Bana basi ebele ba baby tozo pekisa bango mais bon soit disant je ne sais pas si c'est le gouvernement qui a autorisé que banda ko pesa ba contraceptif ya modèle wana et pas ya bana mike ba jeune fille on ne sait pas mais on commence déjà à observer des conséquences sur le terrain. Alors ngana pesa ka conseil nzoto eza nzambe mutu asala yango yonkolo nzoto kolinga ko pesa ngo biloko na ndenge yo olingelité parce que nzambe mutu asala nzoto azana lolenge na ye asala nzoto ya mutu soki ozana problème kende liboso ya munganga tout na conseil munganga a orienté yo. C'est bien vrai ba minganga tozana ba catégorie ebele ezana bi minganga oyo baza ba minganga ya solo oyo basalela ka nzambe ezana ba minganga oyo baza ba commerçant qui ne vise que l'argent. Mais soko ke pa munganga oyo azana mayele ayekola amoni ayebi pasi ya mwana mutu nde akopesa conseil nde nini esengeli osala olia okenda ba pharmacie komisombela bakisi kosala de n'importe quoi là en tout cas na pesa ka bango conseil tout comme ndenge nazo pesa conseil o bazo yoka ngai balanda très bien ba éviter ba makambo ya bizoba ba éviter bimela mela ba éviter ko de komisombela ka bakisi na pharmacie pour amela parce que azana mbongo te. Mais le PO a koki ko perdre na pharmacie inutilement, a koki ko yana centre peut-être va salir ba examen, ba komilie ordonnance ya normal. Au lieu que de ko beb sakaka moi 5 000 10 000 au sali loko moko ce n'est pas bien. Donc conseil na pesi et pas bande ko ngai nde yango wana parce ce qui est il faut ba luka kamunganga avant ko misombela ba kisi pamba pamba. Ah oui, merci beaucoup. Là, tozo continuer kaka na domaine na biso pourquoi vague et komi makasi na bandeko na biso bazo tika biso avant. Donc là, tozo continuer, on se retrouve juste après les images. Oui, voilà et tout moni pe maman na biso pembeni, to begana ko tuna mama mbote mama. Mbote mama. Kombo nani? Kombo nanga mama Sandra Kibala. Oui, merci maman. Tu es un peu comme na cela vinayo. L'olingi vague comme ya makasi vraiment namboka na biso. Tokolo baka mboka na biso te partout. Donc vague aliwa et comme makasi. Batu ba komi ko kufa lokola ba soso. Donc mona mutalali ala mon kité ba mort subite ba fièvre jour moko 2 jours mutakufi. Cela vinayo ezali cause ya nini tope pourquoi vague za makasi boy. Merci maman journaliste. Pour nanga maman Sandra na kooloba. Vie sociale na biso na RDC ezana mabe. Muto olala na raisonnement, akolamuka na raisonnement. Azolamuka peut-être nazana 10 000, nazana bana, na kolia ndenge nini. Ba souci wana eza kwa nuire nzoto malembe lobi kama mutu. Akoyi paralysé, ba mort subite. Pour nanga vraiment raison eza bon vie sociale eza vraiment tellement mabe. Oui, lorsque
balobi le salaire du péché c'est la mort. Parfois ils appellent kaka ba mabeo tozo sala et soit to komi penza na fin du monde parce que vague ndenge zo kende la lelo pena tozo mona esika oyo biso bana to kunda ba parents na biso ba parents ndi bakoma ko kunda biso to yebite eza elakeli mabe moko bwenza mbakitisi yango to pe ezali problème moko spiritualité eza vraiment makasi oh tozo yebate to ko s'en sortir comment était que maman. Bon, ce total la spiritualité, oui. Mais il y a vraiment des causes qui fondé ba mort subite trop. Donc pour nanga ils ont une vie sociale. Mutozo lié bien té, au quoi malade au hôpital traitement malam ezate. Hôpital est comme avant ba yamba yo foza na mbongo na maboko. So mbongo ezate bako yamba yo té. Ogoza na kamu ezana o ya muke, mais hôpital eko se graver okufi pe pour la nini. Mbongo ezate. Yango nazomona epesa ba cause bana ba osila makila kolia malamu ezate yango pe pona ngai eza vraiment bongo. Oui, merci. Oui, merci arrivé là pe moi na malade pe malade eza pe na mo ba difficulté OK ko supplier mon nganga pe autoriser na pas le soin après oko pe sa bongo sima to aboya. Donc wana ezala kala. Mais lelo ezala te. Voir même l'hôpital général na biso moko na kati mboka soza mbongo te ba oyambo te bongo privé aza particulier oyambo te mbongo kaka. Oui, merci malobani le kotikela na gouvernement na biso par rapport ya social ta mususu ki ba bongisi pe social kufa oyo kozala te mususu aza na makoki tazoluka ayiba pour que asa nini ase sauver yango ezo causer pe bakufa mususu mona mususu akufi kaka boye ta mususu balakila mabe moko bakene ko yiba parce que zaki neloko akolia te social les mabe ba souci quand de koloba ba souci ba cardiaque comme libiso donc pour na kaka ya ba difficulté tozo kuta nango mot de la fin ne kotikela na bakondi ba mekana noko yo kapenza ma par rapport ya social. Bon pour na ngai na ko loba ke en tout cas ba arranger le combat social tout le monde a la mboka mingi Brazzaville mboka muke mais social na bango ezaka tellement bon biso a biloko nyonso eza cher mutu na wenzi azaka na prix na ye donc so zana ngote eza pasi yango ezotinda pe bana na mabe mingi po azwa kaka mais so balandeli yango balandeli social batali donc et pesa bien pour nanga vraiment message yango na clé. Et merci beaucoup maman, au revoir. Oui, voilà, tout le monde pizza papa et tout poussani. Mbote papa. Mbote. Kombo nani? Kombo nangai Clovis Aloa. Oui papa, selon la vie na yo, vague ende komi makasi boye. Pourquoi batu bazo kufa trop? Donc batu bazo kufa le rôle à basoso. Olali bolamu ki boyo ki sango muta kufi. Bien que Bible lobi multipliez-vous et remplissez la terre. Mais le lobby que zanzela na biso nyonso. Mais vague ende komi boye en tout cas trop c'est trop. Batu bazo le lami. Selon la vie na yo, pourquoi est-ce que eza problème ya social, topé eza problème ya spiritualité, topé biloko ba fruit, topé ba misunyo tozo kota la banzoto na biso, yango ezo causer ba toza la vie na biso eza la mokuse. Bon, liwe ezali nzambe mutu achate mutu akobotama et puis okoli et puis okoya okufa. Mutu tu akokufa mais ba mort mususu ezoya d'une façon prématurée ezozala dit peut-être na ndenge mutu atamboli na vie. Mususu pe na babiloko tozolia surtout na capitale tozolia biote tozolia biloko ya naturel te tozolia babiloko moko eza importé ba vivre frère nyonso yango pe ko ezoya mais ezo détruire pe nzoto ya bato donc mort eza nango maladie pe bomaka donc liwa ezali na mokili. Mais ba mort musu ezoya d'une façon prématurée. Lorsqu'on parle le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Parfois quand on a la paix et tamboli na biso eza malamu te na kala ezalaki ba maman bande ko kufa mingi ke biso. Lelo sikoyo comme le contraire. Biso bana to koma ko kufa koleka baboti na biso. Et sika oyo
biso tokunda baboti na biso baboti nde bakoma kokunda biso dans le contraire est-ce que eza biso moko etamboli na biso eza malamu te to pe kanda nzambe ekiti na mboka na biso tozoyeba te pourquoi to likamoni tokoko sala to mettre non fin nanu ya liwa comme on dit que chaque chose a son temps eza na ba prière moko pe tokoki kosala pour que to mettre ngo to stopper nanu vago ezokendela mabe. Bon, cause ya liwa ba cause mususu ezali externe mais cause mususu eza pe interne mutuye moko atamboli ndenge nini na vie sozo tambola maboko komilai yoyo osobanga accidenté neti bana bawewa omona mituka mususu azoleka wana et puis koyiba kotambola mabe kibondumba tout eyaka soki ozosala bongo salaire nango ezali donc salaire nango ekoya nsima yango wana tokomi kokufa surtout actuellement bajeune bazokufa trop kokotela bato peut-être na bandako koviole msu na moyebi jeune moko akufa kote na biso parce que akotelaki bato na ndako aviole koko mobimba na ndako donc yango wana liwa ezoya ce n'est que normal. Ah oui, merci beaucoup papa, au revoir. C'est bon. Oui, tout le monde est sous papa, tout pousse ni pembeni papa, mbote papa. Mbote maman. Kombo nani? Kombo nanga Tosha. Oui papa, tolingi toyiba depuis balandi na biso ya podcast balingi bayoka papa par rapport ya vague ndenge komi makasi na mboka na biso bato bakomi kokufa lokola basoso bien que liwa ezali nzela ya moto nyonso mais ya tango oyo en tout cas est débordé makasi tozo yeba te est-ce que eza problème ya social topé problème ya spiritualité topé ba produit misuni oyo tozo kote na banzoto na biso yango nde ezomema biso na nzela ya kufa en tout cas papa selon vinayo rekolobani na bandeko bazolanda yo. Merci maman pour na mutuna na yo. Na kantsation to zongi en réalité, c'est-à-dire de la création lorsque Nzambe akelaki mubali na mwasi. Alors bike ceux qui bolie mbuma oyo boko bikate me boko kufa. To bandi ko kita. Plus loin Nzambe ayo loba tout homme qui pêche a resubir la mort. C'est par là, aéro qui t'a côté monsieur Alobi, ce que Zangi Boyebi est synonyme ya Koufa. Alors, tant que biso batu, tozo kamata biloko eza na niveau na biso batu, tolongo na bonzambe, na biso batu, to zo 100 pourtant que to miye ba biso moko nini to sala. Conséquence nini ego memela biso na oyo. Avantage eza nini ndesike memela biso na Koufa. Ezakaka bilonosité va même la santé ce que vous respecter santé na tozo ba biloko zo consommer te au kufa ba produits chimiques surtout produits chimiques nzambe o akeli biso yemo kazano di ya produits chimiques te soko biso bato o to memi ba corps puisa lobi to sala moto na lolenge na biso eza na produits chimiques te tant to kamata ba produits chimiques tozo tia nzoto na biso ezana ba mbuma ezo respirer na kati to mema ba produits chimiques ezo détruire nzoto petit à petit ezo détruire ba anticorps et même les sokufa. Oui merci papa, est-ce que ezapi kanda nzambe te esika o bibelobi le salaire du péché c'est la mort et tout le monde la même génération na biso en tout cas malamu ezalité au monde siko ezalaki biso bana tokunda ba boti na biso et ba boti na biso nde bakoma kokunda biso bana donc c'est que mabe ezali vraiment makasi et surtout na génération oyo cela vie na yo okoki koloba nini? Oui ndé na uti koloba na ebandeli nzamba lobi boye tangu bosali mabe bopesi mukongo epai na ngai nzambe na bino ngai mpe nzambe na kopesa bino mukongo donc kopesa mukongo eza automatiquement souffrance galère minyoko nyonso oyo eza dû na volonté ya nzambe te eke arrive na biso soki tokoti na ngambo ya Égypte ntango Moïse aponaki Moïse plutôt nzambe ntango aponaki Moïse mpona akangola bana na nzambe tomoni ke ezali en face ya bato bazali bana ya nzambe c'est-à-dire Égypte. Pharaon azali libana ya nzambe yango monaki nzambe atindaki ba sorte ya menace ebele ba peste maladie ba liwa ya ndenge na ndenge bamagorodo oyo nzambe atindaki c'est-à-dire que libanda ya nzambe eza souffrance eza kufa
donc tozala epai ya nzambe yango nzambe lokola makomi elobi ke nzambe oyo tosambelaka aza riche en beauté aza riche en miséricorde tozonga na nzela na ye akoyeba koépargne biso du haut et de bas banda première personne ya mokonzi tina dernière personne oyo ya population de nzambe akoyeba na ntango sans cela on ne rien. Oui, merci. Est-ce que les appels signe à temps de la santé parce que le baki ba preuve au monde yango peut to monde yango donc kufa ouais comme makasi c'est la vie ne cause la ba signe à temps de la fin et ça par rapport ya kufa te kufa e banda e bandeli tozo ke na kufa kaka mais ba signe ya temps à fin et ça oyo nzamba lobi na tango ya suka bokomona bato na esika balinga nzambe bakolinga lisusu nzambe te na esika babanda kokaba lisusu te esika bakabolaka bato bakokoma na posa ya kosalaka mabe plus bato bakokoma na posa ya égoïsme bato bakokoma na posa kaka ya kobomaka bato yango toomonaka basini oyo bakidnapping oyo soki tomeki kozonga ta na temps ya mobutu ezalaka boye te lelo tokomi komona plus pure baboti bazotelemela bango esika ya bana nde bilembe oyo nzambe alobaki yango toovivre donc c'est-à-dire que nzambe na biso aza nzambe ya mensonge te alobaka ce qui est vrai azo revenir kaka na makomi alobaki yango alobi oyo akotangaka makomi na ye aza mutu ya bwanya puisa azoyeba kolonga azoyeba kotambola par rapport ya baécriture c'est par là nzambe akovenir na aide na ye. Merci. Mot de la fin, on est au quotidien là. Na bande konyoso o bazotambola na ba ignorance. Bazotambo sa vie na bango malamu te, bazotambo sa vie na bango en désordre tant que papa et malobani no ko tikela na bande ko bazosala kama kambabo comme conseil. Conseil nanga comme mot de la fin. Na sengi na biso bato. Toyeba na kososola makomi ya Nzambe. Tozinga teke moto azolobela biso maloba oyo eza oui comme toza ba race noire tokomi ko bafouer maloba oyo eza na vérité or Nzambe alobi na kotinda alobi na au commencement était la parole s'est faite chair moto aye oyo ezalaki maloba alati nzoto nde wana Christ tondi melaye puis c'est une za parole vivante et non tondi melaka mutu o ndo otangaka bakimbangu ba ceci cela non tozonga la vérité en Nzambe to tambola selon la droiture to respecter ben non puis c'est Daniel na mboka bapaya aliaki misunité aliaki makasa nde esalaki ya vivre longtemps to respecter bambuma to respecter makasa to kozala nzo to kolongono et surtout maloba ya Nzambe. Merci. Ah oui, merci beaucoup papa, au revoir. Merci de bonnes choses. Oui, kaka toujours na continuité na biso oyo toza nango pourquoi batu bazo ku famille boye et tout le monde peut papa et tout mekana ko tuna pe papa moi mituna c'est lo banvi na ye mbote papa mbote mama na ngai kombo nani kombo na ngai monsieur Mavinga Daniel. Merci papa et toujours comprendre vague tendenge et comme libiso et na époque ka les ala ki bongote mais en tout cas tozo yebate pourquoi bibelobi multipliez-vous et remplissez la terre mais tozo yebate tozo sila bato tozo kufa lokola basoso ba mort subite paille au moins muta sali fiavre le lolobi kuna il y a 2 jours à kufi tozo yebate vague et utu wapi est-ce que les problème spirituel topé ezali ba misunyo tozo kota la banzoto ba produit chimique tozo ko utilisaka topé ezali social eza malamu te mais kana kota li sabiso selon vie na yo. Ok, premièrement, tokolo bakeno ke eza spiritualité. Ce to bi spirituel et ce to ko ba eza moi passé. Parce que d'abord eloko liboso social na mboka eza malamu te. Ce qui social eza malamu te c'est que nyonso na mboka ekomaka paralysé. Alors yango tozo senga na bakonzi ya mboka o ba judique biso o ba dishi biso ba peuple oyo. Bazala vraiment na motema ya kosunga biso pona ni ba sunga biso tozamba service obenga neti ba service ya OCC eza unique pona ko vérifier ba limo oyo kota na kata mboka. Alors ceux qui service ba sunga biso te yango tozomona ke biloko tozolia eza malamu te ba kisi tozomela ba gram nango eza malamu te donc voilà mo ba raison mo ko pesa biso mo ba kokufa e ya mingi eza ngwana donc ceux qui na bielo ko na pona nini nga d'abord na nazana muto nazo se présenter na cadre ya monde funérailles si disons naza muto ya monde funérailles bato to sa ba service wana ba service ya funérailles so ko ba cercueil tout consort
toyebi ndenge nini baka wana eza kokomela biso na kati ya bafamille tovandi vraiment eza mapasi. Alors tozosenga l'état asunga biso donc social eza malamu te. Voilà le peke kozala mwana mama. Oui, merci beaucoup. Et ce qui pensent na kendaki na spiritualité par rapport et comment mutu soko akufi balié. Tant que ça moi négligence moro boé santa landela ki ngo malamu te mais lelo ye bana sous te et comment raso ki mutu akufi non balié qui est tel basala qui est boé yango moni to basé beaucoup plus na spiritualité ezaka que nzambe aboma bandoki nyonso oyo basala ramamba bongo pour que biso to tika la libre to eza nini. C'est un problème de spiritualité parce que moto yimo pas ko boma finaye. Ce qui marche na yo eza malamu te. Oko de tu pe finayo. Oko de tu finayo parce que marche na za malamu. Tozo mona lelo bana bani ko to sa suba parenté. Bana ba komi ko leka au-dessus ya ba parents. Voilà, ce tozi une hypothèse mususu. Bande ko na biso pe ya ba médecin basunga biso. Lelo komi ozana passe mingi baza kokufa pona niki no azangi soit de 5000 francs ya kosomba tonga soit mbonovagine na kat hôpital. Entre temps esika bon basala musaba prota serment de poka balobana bon que non il faut que simba muto nanu avant que mbongo mais lelo koma tokana hôpital tozomona fa ba simba ibosana mbongo. Alors mona muto susu azangi mbongo muto kufika pona kozambo. Alors nyonso tu wana surtout généraliser yango da ba konti batala biso social. Vraiment c'est une difficulté ça ma casse parce que ba meki orange biso social je pense que nous souhaitons que ça la vraiment qui ba kufu to zomo lelo et que ça souhaiter donc en général la social c'est que collier que ça malamu soit médiquer que ça malamu moto vient ba konti moko normal donc voilà il que ça essentiel vraiment yango. Oui, merci ceux qui à comprendre bien par rapport à la spiritualité en tout cas au bafoué yango et quand vous appelez yo mo à la porte d'entrée il y a malheur na yo donc si je comprends très bien c'est ça. Oui, effectivement. Donc, moto ye moko esengeli aye bani na zako. C'est tango zo tambola malamu te. Cela veut dire nzambe pepe saka mukongo. Mais nzambe asali moto, apesi moto nyonso tu. Nzambe apesi nyonso kokoka kati surtout na mboka Congo. To sa nyonso kokoka. Yango eloko to senga kaka kinoke bakonzi basunga biso. To lo bateke nzambe asali biso nyonso tu, apesi biso nyonso tu. Biso moto ba kotambola en plus na bato baza ko diriger biso, ba pe ko sunga biso. Voilà ce qui est essentiel. Merci papa bakondi bouti koyoka papa ndenga uti ko déclarer alobi social les amala muté ceux qui social les amala muté et ko causer ba cardiaque tozomona ba gastite tout comme ça là à cause ya social en tout cas bakondi boyoka pas sitopé mawaya peuple en tout cas merci. Voilà tout le monde fait ndeko na biso vraiment to pusali mo mukembo tendeko mbote mama kombo nani. Comment on a fait nasi? Oui, vraiment, tu quittes après nos bêtes à solo. Pourquoi va gagner comme makasi? Donc, tu vas bazo kufa mabe, bazo kufa loko la baso soba mort subit et paille. Tozo y batte, va go ou tu as. Est-ce que les problèmes où ils allaient finance, les problèmes où ils allaient bafouiller, tozo lié à n'zoto, topé les problèmes où ils allaient spirituel, topé ba mabe au biso tozo sala yango tozo subir ba peine comme le bin abisso, bible le bin abisso, les salaires du péché c'est la mort. To éviter selon avis na yo ko kozalani. Bon, elonga ko koloba liwa eza elongo onza déjà. Akela yango déjà et komama. Bon, normalement mutu avant akufa faut que ça 120 ans, 110 ans, 100 ans, 90 ans. Mais lelo to ka moi ba jeune au mona jeune azana 20 ans, 17 ans, 15 ans. 30 ans, 40 ans vraiment et ça biso vraiment régler le motema pour ba ajuana. Exactement, tu vas au salama kambu, agent de bateau kende, et vraiment propriété. Bateau, oh, biso to ko ngaba kende, ba ko na biso ko 120 ans, soit kende sans problème té. Pour y vraiment, sali na vraiment vie, amoni ba koko lolo ça va. Mais mutu aki na 10 ans, même si mutu abote mutu lelo ku takei. Et ça vraiment bien té. Bon, les premières années, ba misusu bazo kufa na condition ya mokila ondenge ba passe ndenge zo kendele. Mususu mona tante musu mutabela ki mususu mbongo ezate mbongo ezate akufi na négligence soit ya traitement mususu mona kota famille na bango baza ba problème nango spirituel mutu pe akena ndenga bongo onga ko lo bakande yangwana. Oui, et tant que moi si ndaza fondation moi si ndé atongaka balobi na d'âge celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Donc moi ça za bonheur. Parce que le coup là yo za moi si oza maman motema ki bo maman comme Marie enda mema ki Jésus Christ na libumu.
Donc nous devons ça pour que vague yo et c'est limité. Comme on dit na art et lobby, chaque chose a son temps. Et là qu'on y a la Canada nango. Nous auto kiko atali wa to kiko si c'est un autre parce que muto akilango et zanzambe. Donc et kiko zo pe moi ko peser ko se peser hein. Donc tu la moi limité par rapport moi limite mon par rapport ndenge ezokende là ezokende mabe. Est-ce que ça na prière mon to ça la po nango to pe et là on dit to ça là. Bon, pour ngai, bon, n'habite hein, pour ngai, bon, non, il saka bandeko, oh, bandeko ngai, ba papa ngai, ba maman, bandeko basi, baleki, tout est makana mabondeli. Pour prier et sa protection à mout. Tantôt ça m'a bien mobilisé comme la côté famille, soit côté quartier de famille, ça m'a bien quand même. Prier sa protection à mout, et ça la bien sur mout, et bien ça, mais ça la bien protéger à mout. Tantôt soit on tire limite moi, ça va ta mout, il faut que ça ça 20 ans. Bah limite surtout au moment là qui aime sur que 60 ans 70 ans, tantôt sous et ça m'a bon il y a Satana. Bon temps bataille bon temps bataille mout qu'il peut arroumer là comme à simanzete. Mais à un moment où tout le monde a su pas simanzete. Et comment va encore au monde. Les premiers années ngai tolina opesa kaka tote makana mabondeli pour l'équipe prière ezate. L'équipe prière ezate pour ngai na telaka o akelanga akela peyo. Akela pela mutu azo filmer biso. Ah oui, merci beaucoup maman, au revoir. Oui, voilà et na remercier balandi na biso nyonso ya podcast. Balobi chaîne ezakaka moko. Chaîne de la référence. Oui, la cabine toujours makambo ya kitoko. Ba édition à bobo zwa kaka na ya biso podcast. Bobo sanate ko commenter, bobo sanate ko like puis ko s'abonner na ya biso podcast. Et to komi vraiment na suka ya édition na biso ya lelo et bongo to koleka bongo te sans que total sa penza na bandeko oyo nyonso. Bozo continuer ko sala mabe. Proverbe chapitre 18 verset 21 le binabiso. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Yondo za na pouvoir ya maloba na kati na yo. Kufa eza na maboko na yo, pebo moy eza na maboko na yo. Oponi nini? Oponi chemin nini? Lorsque tozomona bandeko na biso bazo kufa na âge esengité. Normalité des choses, il fallait que mutu a totalisé même 100 ans. Mais lelo et comme pour mutu a kokisata 50 ans na pasi. Ako ça 50 ans et comme passe pourquoi parce qu'ils ont ma bé au biso tozo sala yango ezo causer que ba vie na biso ezala vraiment mokuser to tika nyonso wana to ya epa ya nzambe et ceux qui to ya epa ya nzambe nyonso wana e kozala eloko te. Lorsque liwa nzamba kela ki liwa bien sûr akela ki liwa mais na vague en tout cas et comme ma bé mingi mutakola bolali na mutu bola mutazali te okomona fièvre jour moko 2 jours mutakufi na yango tozo yebate eza problème ni et bongo tozo ki pe munganga talisi biso vraiment ezala ki selon avis na ye et tozo ki pe na bandeko mosusu ba yebisi biso ezali selon ba vie na bango o ba basé kaka to bongisa marche na biso puis ba konza mboka bobongisa social pour ceux qui bobongisi social maramba boye kozala nango lisusu mingi te e kozala te parce que mutu oyo azoluka se débrouiller azoluka asala boye azotala za coincé o mona mutu akomi na niveau kele koyiba kaka po alia kolia malamu zate atala mwana kolamuka ndenge nini na tongo ndako kolamuka ndenge nini akosa charger na bana ndenge nini estomac ya kakate eye cardiaque ya kakate eye à cause de finance za mobulu bakonza mboka boyo ka vraiment mawa na population ndenge zolela vague en tout cas il faut que sila na yebi ke na nzambe tokolonga yango tout est possible à celui qui croit et voilà et bongo vraiment na remercier ba boss nanga esika bozali na mikili ya poto boss Roni live Malundama et Yannick Malundama ainsi que Jukunga Malundama ya bino yangwana na lela bino ya dégâts et bongo na pesi vraiment merci na ingénieur wazalaki na sima caméra ingénieur Josué Mbungu ya yo yango wana umela na yo papa et bongo wapi na saluer toute mon équipe technique balobi original la taille acceptable la petite aux yeux bleus et bongo wapi na saluer
papa na ngai Prince Mitoko elongo bani na mwasi na Chancelvi et maman Chantal Mafera Nancy Poudi et Rite et puis na mobali na ye Bob na saluer bino na musika papa chéri Jonas Dego Kao papa ou mela na yo parisien mon social vanda na ngwene na yo vraiment et na saluer Bona Mayemba et sikozali na France et Bolo Yang Sae 40 Hervé Mbanzani na saluer yo na Mosika et na saluer Jules Mbala kuna na Luanda umela na yo papa et Bob susu pe na Luanda umela na yo et bongo wapi maman Nancy balobi zandu ekitinde na kibentele numéro DA donc maman oyo azana besoin la tali papa solo li papa malonga kimbambangu na kibentele numéro 2 ande okozwa li papa na yo ya malonga el ya yo yango wana na Stefi na saluer bino na Mosika et bongo wapi soki Yesu masi azongi te tokokutana mbala ya sima bye bye. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kundi malikolo na nyoso po mosika to witi nini teto moni na nyoso to sali mekundi mekuli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin kozeleki mingi ikolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande dipesuka nyoso tosenga ka esio sala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temoi misale monani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temoi misale monani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te